Inscrivez-vous. Donc mon toit la vérité. Ah ça la jiteta? On a fait ça mangwana loba Luanda Luanda. Ah ngana lela nga Luanda ngai. Ya ona ebisi bino bana Luanda avana banda. Bon dia. Oh, appétit. Bino ko pesa bon dia. Bon la kanga. Bon dia. Donc muto azana lokuta bokomo na kozana palpite. Parce que pourquoi na konozoka ka Bible pour mukilendi mangai. Et puis la simba pe mayo na laver yango. Obi côté na utaki. Donc yango Dieu na yebe na pona Dieu. Mana descendance. Premier Moïse. Odi aibsaki Noé sala bato gaero bunga. Abunga ina platine. Donc muto alobaka vérité. Azala ka jiteta? Parce que pourquoi nous avons la Bible pour nous qu'il mangai. Et là je n'ai mélancampe mourakoze nkongolo zonso. Ndena telemia eza blague té. Ndena telemia eza blague té. Si. Angai. Donc Willy Sionga oboyo kaka WS ezalinga yo. Donc naza producteur, naza pe distributeur. Parce que pourquoi nous avons la Bible pour nous qu'il mangai. Chik les gars venant donc les gars venant chik bazola. Les gars venant yebsa Alex Fumuntsige. Aussi longtemps que vienne à la lina nous aussi longtemps que vienne à la lina nous Mbule nabi ke mbule Rolanda yango mbule Rolanda yango et puis Didi qui nous ni père Rolanda yango. Donc muto alobaka vérité. Azala ka jiteta? Parce que pourquoi nous avons la Bible pour nous qu'il mangai. Parce que pourquoi nous avons la Bible pour nous qu'il mangai. Mais kumboa tu sais 8 modero Bianca Alex Fomunsi Shiki Bazola Eyokani Bento Kambamba et la blague était mbule. This is me il faut y avoir binama nakati ya Luanda. Donc tous les produits OST comme awa surtout na marché awa na Europe. Donc ba produit mususu na bimisaka mususu na sala la distribution. Parce que pourquoi nous avons la Bible pour nous qu'il mangai. Ah ngai Luanda. Donc muto alobaka vérité. Azala ka jiteta? Prier pour Dieu n'a pas pour na biso bakenda Zambe ataba pas ça la histoire ana pesa prier c'est ça tozora yo tedi Chers téléspectateurs fidèles de cette émission, exprimez-vous avec Noli Tambou les sages. Aujourd'hui, toye vraiment na banda kunabino partout dans le monde. Pour Kisabino, les images exclusives. Il y a le King Kester Emene aujourd'hui, tozobenga le défunt. Outikotika biso déjà il y a peu. Lelo na émission exprimez-vous avec Noli Tambou les sages, avec mon réalisateur Ranger Smith aujourd'hui. Toye kolaksamno ba image moko eza vraiment ba image exclusive. Oh, le lotoza na Willy Sionga, le producteur, il y a maison WS. Oh, tozana ya Willy Sionga, le lotoza na plateau. Tokolaxamno ba image oh ezali la dernière tournée, il y a le King Kester mené avant sa mort. C'était là à Mwanda et à Banana. Tokotala ba image oyo ensemble. Donc eza cadeau oyo maison WS et PC na ba Victorien tout. Il y a monde. Donc balbi ya Willy Sionga pesi ba image oyo na monde entier na bozala très attentif pour na bolanda ba image oyo ya tourné ya souka il y a l'illustre disparu qui n'est rien d'autre que le King Kester mené à Outikoti Kabino. Tout à l'heure quand même les images de l'arrivée de King Kester mené c'était là à Mwanda na ba musicien naé
Total ambiance à bus Neni passe Komaki et puis à la qui découverte il y a océan. Ranger Smith rendons l'utile à l'agréable. L'axabiso image et puis tout se retrouver juste après. Merci. Yo nyataka kaka, yo mutano ndebo nyataka kalo. Koma tutima. Wewe, yo lugala. Oh, toto kuna pesa na drap petrol. Kama utalima wewe. Et bien voilà, nous sommes déjà de retour. Donc, Balobi Naisika Oyo Bayambi Biso na résidence privée. Il y a le producteur Willy Sionga, donc 3W, donc WS Willy Sionga. Et na Beau Sanité, cette émission sera diffusée na chaîne Molière Télévision de Kinshasa. Papa Léon Lemba Lemba, Babi le boss, le patron de la chaîne Molière Télévision. To boss MPT Balobi na ba site internet Nyonso Borozo vraiment émission Oyo Balobi na site nanga officiel www.voiceofcongo.net 243. Donc au baza partenaire la biso RD Congo Information na ba site Nyonso na lobby ba Congo Promo. Tout vraiment au Borolanda. Émission à travers les réseaux sociaux, na ban Luanda partout, nabi que bozo piraté biso, bozo salamramnios na Afrique du Sud, mais bon, le plus important c'est que le message est au passé. Donc ce qui bon mon image au boti Kolanda siko awa c'est grâce à Willy Sionga, au bazo benga mikolo, hein, W maison WS. Bonjour Willy Sionga. Bonjour Noli les sages.
Merci beaucoup. Donc, ceux qui vraiment tué à Olobaki Noli, tokutana mingi na ba événement, lelo oye ko offrir na mana nyonso ya monde entier les dernières images. Parmi les dernières images, il y a le King Kester Emenea tourné na ya suka salaki na mwanda. Avant non to banda obaki oza la message moko lancé na ba Victorien na ba fan ya monde entier balinga bonne musique. Bat bazo landao. Ouais, Noli, merci en tout cas. Bon, pour na bandanon ko répondre na no na émission. Ce qui te permettre nazwata tozwana no ata 1 minute de silence na mémoire il y a les deux icônes au autotika biso na espace kaka so total il y a 1 mois naza ko ba na Seigneur Taboulé na vina King Kester Emenea. 1 minute de silence en son hommage. Merci beaucoup. Déjà tozongi ya Willy Sionga bato Rolanda au pesi biso lelo iza balobaka passe nord les images eza exclusives parmi les dernières images ya King Kester Emenea tourné na ye wasalaki na Mwanda et puis na to ezaki na banana avant to komana qui est vraiment Willy Sionga. Merci les sages. Donc Willy Sionga oboyo kaka WS ezalinga yo donc naza producteur naza pe distributeur. Donc tous les produits OUST comme awa surtout na marché awa na Europe. Donc ba produit mususu na bimisaka mususu na sala la distribution. Tous les produits au monde na ba CD o ils ont un logo o ezaka awa. Ezaka c'est toujours moi. Donc ngaza lokola noyau na kati ya milieu ya production na distribution. Vraiment, Eloko Salinga personnellement, Nabi que Ranger Smith qui est mon réalisateur, pas comme les autres. Ranger Smith, Balobi, RS Prod. To l'heure bengi bisobi noli, nazala ba image moko ya tourné à Souka ya King Kester Emenea. Na somba ki master fallait na bimisango, mais na ndenge ngala lingaka vie na ngala King Kester Emenea na loba ki Eloko na opsalango cadeau na ba Victorien tout le monde entier. Et loko nga personnellement nazaki très touché na makanisi o et loko. Quelle était vraiment l'idée parce que yo somba ki mais pourquoi on nga côté kangote batu balonde na lobi bande ko bozola na biso partout dans le monde entier na biso en exclusivité vous allez regarder tourner à Souka le King Kester Emenea na concert na ye ya Souka o ya sala kezaki na boma na banana peto relaxa no ma quelques images. Ya Ulisonga répondre na biso en quelques lignes pour na to laxa batu vraiment en exclusivité les images ya King Kester Emenea lisu. Ouais, Noli les sages. Au moins, les amours kilo pour na kolobalika mona parce que vieux King Kester et pas nanga yaza le quoi yaya vraiment. Donc ce qu'on moni image wana na kamati na pesi yango comme cadeau. Donc parce que au moni toleli na bato belé hein. Bato baleli Kester venant na ndenge moka moke. Bato belé balandi biso na église. Fiske ba yata ko simba cercueil ya vie. Oui, combien de bateaux basal ba déplacement musikati ba ya koto. Mais na suka ba monité. To sengi ba kaka ba merci. Mais pour nga merci wana ezali muke pour ngai. Yango moni na kanisa ki yango vraiment bien. Na bureau na ngai o travaille à l'ombre. Mama Lidia Bangala. Na bi téléphone kamata penza image o na pesa ngo na bana o nyonso. Balanda balinga Kester 30 ngi balela. Yango moni na kamata ki image wana na pesa ngo pona mutu nyonso o alinga Kester na ba fan nyonso a Victoria anti ya monde entier mobimba batala image wana na belé to yana bango baki na bago boya ola. Alors motif là on a moins d'argent. Motif ngana ye parce que monde za mboka nanga bi derrière mana ye sai batu tuke sai batu tuke le mec il est well ils ont prendre monde trop na yaki uniquement na beta lobby samedi dimanche et puis là simba pe mayona la veille oui côté na utaki donc il y a Dieu na ye venant pour na Dieu on a descendance pour même Moïse au Dieu abisaki Noé sala bato gaero bunga abunga ina platine donc kermesse c'est ça samedi dimanche kermesse c'est ça ah la kata mwanda mais l'objet au monde maintenant donc grand lava donc lavage à sec. Oui, bon, on a déjà King Kester Emenea. Maintenant, on a na bakikwiti, na pole na bakikwiti, bandaka, na bakistangani, na bakote limba maintenant donc tous les jours. On a commencé côté quand ba Brésil.
Merci beaucoup. Nekala Lubara, Ranger Smith, avant de comme image, il y a les King Kester mené, il y a concert na yenge bamba qui est na boma et puis na ba image oya saki ya banana na lobby les King Kester boyebi c'est vrai azaki moto alinga ki moi ko sekisa azaki papa oya alinga ki ko sangisa yaya oya alinga ko sangisa total les King Kester mené ya nenga zaki na ba danseuse na ye quelque part avant nous bakoma na concert wana ya Mwanda azaki na ba danseuse na ye botala nenga lansaki message na ye na bana ya Luanda les King Kester lansaki message moko na bana ya Luanda vraiment botala bana ya Luanda botala image oyo attentivement botala nenga lansaki message na bana ya Luanda et puis nenga zaki na ba danseuse na ye moi ko sekisa wana yaningaki moto minga ngai mo ba imour na mo ko sekisa c'est en exclusivité nulle part ailleurs kaka chez Noli Tamboule Sage émission exprimez-vous Ranger Smith les réalisateurs pas comme les autres pesa lengi na ba image anga yende na lela na Luanda wana pesa mangwana loba Luanda anga na lela na Luanda ngai yaona yebisi bino bana Luanda avana banda bondia oh apeti bino ko pesa bondia boze la kanga bondia est-ce que soki siko mbote na bino comme après-midi bolo bani botar bonoite na pipa bondia bontardi et bonani bana Luanda eza vient na bino melankampe murakoze nkongolo zonso nde na telemia eza blague te nde na telemia eza blague te si angai Kumbwati C8 Modero Bianca ah petit na Alex Fumunsi viens au Melankampe yo Alex Fumunsi viens au Melankampe yo chic depuis ngana ke na bengaki chic bazola do auto banane Victoria banda donc katindal eke ngiringi de donjili tozongi suna katindal to kemikili chic bazola mbote na yo yango donc bondia na yo bena donc grand bondia na bendo kambamba me petit na bento donc bento général do général bento la blague était certes na bino yango et certes Victoria et certes à luta continue do Alex Fumunsi na biko sala hôtel à Gayar mo se longtemps vient na yo Melankampe vient na yo murakoza la lina noté Alex hôtel wana yeba ke poezo penza vient na yo et ça vient au défaté Alex Fumunsi hôtel wana il faut ngai na phase aussi longtemps na phase na noté ah Alex Alex naza vient na yo il faut na phase no tel wana ba bisine legi même hôtel à mikili Alex to bandaki idéologie biso de Alex hôtel to bandaki chic les gars maintenant donc les gars maintenant chic bazola les gars maintenant yebisa Alex Fumunsi aussi longtemps que vient à la lina noté mbule nabike mbule Rolanda yango mbule Rolanda yango et puis Didi qui nous ni pas Rolanda yango mais Kumbwati C8 Modero Bianca Alex Fumunsi Shiki Bazola Bento Kambamba et ça blague était mbule this is me il faut ya robinama nakati ya Luanda et ça blague était nakati ya Luanda et puis to kota ba côté na petit na ba côté on a gagné ba côté ba wiji bengela bangu zila non Alex obi cop na reza na bengela Alex Fumunsi cop na ya na bengela anga ye Luanda bana on va trotter Alex Fumunsi donc yebaka yango et petit na nga Joan Ndombele malgré okosa nga Joan
Ndombele Mekele. Ouais. Donc ils ont dit dans le makambo. Donc Mélancampe. Yo. Mélancampe yo. Ils ont été à Daya. Ne pas s'en boire que Mélancampe grade à Daya donc à Kampa. Mélancampe yo. Il est vivant. Oui. Jean 9. Plus fort qu'avant même. Grand et nous ça va tirer ça dans un coma. Par rapport, il y a par rapport. Donc par rapport, il y a par rapport. Donc yo mon Alex Fumunsi, Chic Bazola par rapport, il y a par rapport. Mon côté. Ouais. Donc ça on fait la comparaison par rapport, il y a par rapport. Mon côté. Tu peux te fier. Luanda wana zamboga na ngai. Donc même les gens savent interview dans le Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. Angola. Mi Angola. Surigawa. Muito obrigado. Obrigado. Non, moi j'ai mis des autres. Ngana tombelier tombo, ngana anje, ngana tombelier anje, komana tanga bandete, jera kalenga ine, matu kitoko kalenga ine, jera kalenga ine, papa potato dire, c'est mignon ma fille, oui. Et bien voilà, donc nous sommes de retour donc dans le lobby, toujours dans la résidence privée. Oyo, ben Bibi Soepaya, le producteur du moment, Balbi Willy Sionga, maison WS, Hollanda. Donc, n'a profité peu le roi Baboua qui mingi bana Luanda le King Kester, le dauphin déjà, à Otiko Lobela bana Nyos à Luanda, Otiko Landa. Moi aussi je profite de ces images pour n'appeler ça vraiment mbote mingi na Didi Kinwani, ya Didi Kinwani, Mosombi monene ya mabanga ya talo, ya Didi Kinwani na pèse vraiment mbote je sais qu'Olanda émission oyo na bi partout comme là na bo sanité, balobi Rami ya Missi, na Tanzanie, mon vieux Rami ya Missi. Nabi ko partenaire il vient dans Willy Sionga, il y a maison WS mais petit non pe Noli Tambabi na roya journée ni Tanzanie, Rami ya Missi, mon vieux Rami ya Missi, j'insiste. Nabi ke yoza vraiment motomoko ya motema monene, le vieux Rami ya Missi nabi ke ozolanda ngai à travers cette émission na bossa pété babi Dadi Dimbala Simba na Luanda, Olanda biso Dadi Dimbala Ferré na Luanda Zolanda biso, pas juste Simba TTC l'immortel babi yoza na côté Belgique, mais na bossa ni pété sous babi Timothée Diakwaku, Timothée Diakwaku, babi moto azana ba garage belé ba bem na mokil roi yo azate. Timothée Diakwaku ozolanda biso na Luanda. Ya Willy Olandi message oyo King Kester emene auti ko pesa na bana Luanda. Surtout le moyen touché ngai auti ko le mambuya hôtel moko flat hôtel moyen salamaki ya nani na boseni komona atangi mwa kombo mingi na ye alobi ke alala ki hotel wala tele message profiter pe na bato bazolanda mingi na Luanda parce que Luanda ezotala biso na bato misuso o bazaki vraiment na vie quoi. Donc au moni master wana bino moni en master pour nangeza testament vivant. Donc on dirait yebaki azotinda un message na moni na Didi Kinwani alobeli Didi Kinwani atindele mbote na moni atindi na Chic Bazola abi Alex Fumunsi ngai vient au Mélancampe lokola non Alex Fumunsi vraiment hôtel wana là non hôtel atena la longa vana atana vana kufa me fona la longa do Alex Fumunsi na bi ko sala hôtel à Gayar mo se longtemps vient na yo Mélancampe vient na mo rakoza la lina noté Alex hôtel wana yeba ke poezo penza vient na yo et ça vient au défaté Alex Fumunsi hôtel wana il faut ngai na phase atindi pe message na Grevi Futila liyebo Zolambwa na kati wana Grevi Futila liyebo balobi Zolambwa obima yo moko quoi donc yo bena o makite o zemite yo bena obima yo moko Grevi Futila liyebo Zolambwa ozolanda biso donc voilà occasion ngo quoi ya ulisio na kimbwati C8 donc ba kombo oyo ngana yoki yango na master et ça que lokola testament na ye
Oh le to zoka ba testament, mais testament vivant yangwana. Pe azo tinda sous message na gouvernement. Nenga zo lela. Eza na kati image. Ouais, total en tout à l'heure. Ouais. Donc à l'eli peuple congolais, ba ça il a autoroute. Oyo peuple congolais ayaka na mwanda pona koya ko sukola. Donc le peuple congolais a zoka vacances parce que azaka nesika ya ko kendete. Donc ozoma na vion azaki loka prophète. C'est vraiment prophète. Soko vani na ye, okoya ko zwa makambo ebele. Petit na ngai na kati yote. Mutumba loba na ngai Willy Sionga, je te ferai grand producteur. Maintenant yonde muto koyeba ndinga ko défendre ngo est-ce que ba no kende. Leki na ngai simbanga na ceinture. Ko simbanga na pantalon te. Voilà message à Kester. La Kester autant to kutana na mutu te biso mi balé. Abi simbanga na ceinture, ko simbanga na pantalon te, mukolo na kolongo la pantalon. Na ko za lisusu te. Lelo nazo mona ngoti. Alongo le pantalon. Na sikalika na pantalon maboko. Mais sinon simbanga na ceinture, anga kende te. Do yangwana. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc, vous êtes nombreux dans le monde en train de regarder cette émission exclusive. Dernière tournée, le King Kester Emenea. Aujourd'hui, Tozobenga, de fin King Kester Emenea. Total, le passage du King Kester Emenea, Nambouchir, il y a Fleuve Congo. Cette dernière a été découverte par Diego Kao. Obinonos Boebi a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et puis le message du King Kester Emenea pour les autorités congolaises. Et je tiens aussi à vous rappeler que le King Kester Emenea a un intérêt personnel. Je suis sûr que vous allez comprendre à travers cette émission que King Kester Emenea a un intérêt personnel. Mais son intérêt c'était pour le peuple congolais, le peuple d'abord. Et bota la message Oyo. Notre découverte ou Asaki embouchure du fleuve Congo, ils ont été découverte par Diego Kao, il pas le cas kiwana et puis après ça qui mbote na ban centre nae et puis à lobela ki pepona Congo. Les autorités congolaises na si bozolanda biso yandre kimbuta yango ozolanda biso notre gouverneur tala émission malamu na Molière télévision zolandango yoka message ya King Kester Emenea avec toutes les autorités congolaises o eboza en place siko botala le message o bozango sérieux. King Kester Emenea azali systématique qui message moko pona bana ya Congo pona bana ya mokili mobimba bolanda message oyo à travers cette émission. Roger Smith le réalisateur pas comme les autres pesa biso image to sepela. Merci. Émotion na yo l'émission awa kati ya mbouchiri ya fleuve Congo tolobelaka bamisi ebele bayaka koto oyo bakoma même pas basojaka même pas baya awa avie na bino melankampe murakose asali tu omona mena mbouchiri ya fleuve Congo wana kini place oyo
Diego Kao akutanaki na Livingstone eza boye te chic bajournaliste oza na question à poser. Est-ce que ça c'est significatif par rapport à notre sortie à disque no dizisme oya tina place Congo vraiment suka na port Congo ebandi awa esuki na kasumbalesa ebandi na banana esuki na kasumbalesa comme na mona déjà kasumbalesa na bakapiliposhi ifale na ya pe awa nakata banana na mona na mbushi ya flef anga oyo Bethesda nazo kamo donc tomona ba Bethlehem tomona ba Jérusalem tomona ba bona boy do lelo na place Diego Kao kutana kina Livingstone. Mais quand vous savez tomoni bana ya mike bana pena ya mike bazo pe la ba imba nzemo na yo bala ba ke mi ya sila bana mike ba yebi quand vous savez on a quand tomoni bana mike non moi c'est MNA ya ouais ça ba journaliste bato pourquoi on a ba équipe na bino bino ba journaliste pourquoi on a ba équipe na bino yango ekoma ke soki ndenge nini yo mo bino mo moni ba journaliste tito moni ndenge bana mike bazoyemba mamono ya bila nakata mushira ya auto komela ya bide so bana ba question so poser tito na bandel c'est le Congo par rapport à dizisme. Oui, alors nous avons le roi forme et bénédiction mon botonde. Ouais, la bénédiction place va Diego Kao. Diego Kao. Le Diego Kao, comment qui a esprit na yo pesa la Kao. Le soko zoyo kamelanga be murakose. Bino tout oyo kokenda na kombo ya Congo. Ba Congo yo sala wana ba pour matari. On est comme une vocation. Nous avons évoqué Banca. Tous les Banca. Nous avons évoqué Bancetre. Bancetre, moi, on a bino yeo yo melankapi. Pour cause de mener à quoi mambo. Faut mon patari wambi. D'ailleurs, on fait ça bino le saco. On a reconnaître les valeurs na bino. Et on a dit, on a embouché. On a embouché le fleuve Congo. En tout cas, les journalistes, bonsoir Congo, fleuve Congo. Océan, donc Dieu est grand. Les musulmans vont pas donc Dieu est grand. Tout ça on a embouché. De ça on se voit les maillots. Maillots uti na katanga. Et uti na katanga. Ti est au kufa. Ah, fleuve Congo. Ça on se voit les kotoyo. D'océan. Donc on a d'ailleurs fleuve est calme. Fleuve il y a bouger na yeta. Dans la fleuve. Parce qu'on a fleuve n'a pas bouger. Fleuve n'a pas ça. Fleuve il y a pas ça. Et dans l'océan grand méchant. Grand volet. On va dans le monde entier. Donc je suis très fier d'arriver dans mon fleuve Congo. Place Diego Kao, on a répété, Diego Kao a coûté dans Livingstone. Mais tu as regardé solo moko ya pont, fallait pont moko salama, ce qui est international. Oui, donc pont on a besoin d'un yeboye. Na osenga na autorité na biso vraiment battre l'effort. Tous na pont moko. Donc na osenga besoin na autorité na biso na fukami penza. Autorité na biso so bazolanda, bazoyoka. Nabi que président Mobutu Atiaki Libaya wa Libanga, président Kabila le père Atiebe Libanga, président Kabila le fils Atiebe Libanga na Leli Bango. Na Leli Bango bena baya kozala pont international awa. Le biso to na kolela na ba Marseille, to na kolela na ba Pointe-Noire, to zabe. Non. Grand boulevard Margaret 30 juin. Margaret boulevard Lumumba et Bandia on a banana et puis na histoire vive za côté. Vive Bezara va faire. Donc, première capitale à Congo, il fallait la vivre. Donc, moi, je suis très fier. Donc, il y a un professeur à expliquer. Donc, il y a un professeur à expliquer.
Et bien voilà, donc nous sommes toujours de retour. Donc, Nessika Obayambi, c'est pas le producteur du moment. Ngala Obenga le producteur du moment parce que Balobara mingi mingi, il faut ba œuvre na onde et le bar na place na yo. Willy Sionga, Balobi maison WS Nde Mikolo na poto et Zanatan. Donc, ce qui a été Bilo Nayo et Banate quoi. Donc, Willy Sionga, donc, toujours remercier. Oh, le Lopez Biso opportunité, n'a pas image, oh, vraiment exclusive. Nulle part ailleurs, je tiens à vous rappeler, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux de milliers de fans, il y a bonne musique, boza dans le monde, bozota la émission Oyo. Donc, na bo sanité dans le bi grévi fouti la lié bozo la mboa, ozolanda biso balobi yo obima na Oyo moko. Obima yo moko grévi fouti la. Donc, ozolanda image Oyo. Et puis, je tiens aussi à rappeler, na beti vraiment c'était le bar, na autorité congolaise vraiment. Bolandi message à King Kester Emene à lobi azaki na posa abi na place oyo to mona baninga bayaka ba vacances na Europe na ba Marseille et tout ça, pourquoi pas biso babongise la biso plage oyo ya Mwanda na osenga na autorité na biso vraiment battre l'effort toza na pont moko de na osenga vena na autorité na biso na fukami penza autorité na biso so bazolanda bazoyoka nabi que président Mobutu Atiagi Libaya wa Libanga, président Kabila le père Atiebe Libanga, président Kabila le fils Atiebe Libanga na Leli Bango, na Leli Bango maintenant baya kozala pont international awa. Le biso to na kolela na ba Marseille, to na kolela na ba Pointe Noire, to zabe non, Grand Boulevard. En tout cas vraiment Kester Aza est soutenu. Abandé vraiment qu'on prône de Tolobaka la paix et puis pour l'intérêt à la nation. Donc ça a été pour bien à moko pour ba poche na. Ya ulisionga ba image vraiment na peso vraiment merci mingi pour ba image oyo offrir biso balbe za lango belé bomba master oyo ya ba dernières images ya King Kester Emeneya. Nangena tuna yibete la biso un peu moins en quelques lignes. Rencontre na yona le King Kester Emeneya ezalaki ndenge nini boyebana na ndenge nini et puis lelo so toyi koloba quel est ton apport aujourd'hui na vie ya King Kester Emeneya? Noli, en tout cas merci beaucoup la question wuti ko tunangai omoni ngana King Kester toyebana ki yango par rapport ya cousin na ye azaka na Suisse nani Edo Kaungu. Donc Edo Kaungu nde mutu akenda kolwa malamu na ngai et pas ya vieux Kester bangona Rufu Mutanganga bon vieux parce que comme ngana zako ça ba yebi ngana distribution pour na travailler na bato ebele na Bruxelles na travailler na Suisse na Edo Kaungu na travailler pe na bango donc ba yebi savoir faire na ngai ba yebi boulot na ngai Rufu Mutanganga za mutu a terrain ayebi boulot na ngai nde ba solola malamu na Kester pour na ngai ozo comprendre siko tango na fana mu komsu na ndako na butu namona téléphone ebengi pas na zui téléphone nayo kamuta bengi nga Wilmas bonjour petit nanga Wilmas kombwana na nayo kangote po ya benga nga Willision te abenga nga Wilmas mamona zui na bi de la part de qui s'il vous plaît abi vena o Emeneya aloba te ke o ni abi na o vie Emeneya mamoko moni tala ralikonte na zui pe position nga na bi vie boni vie habité petit nanga est-ce que okina lobi nanga est-ce que moi ezali te lobi to mona na yo wana auto bima hôpital na ya liboso batie na maison de repos o ezali côté à maison Alfort na scène wana pemeni ya nini yo ya nini hôtel ya ba chinois côté Chinagora na soir na démarrer car na bengi a indiqué ngati na komi kuna biso na ye via ye moningai wana wuti na maison de repos mon état de santé na moni na lela ayambinga avant de singai alobi na nga petit na ngai Wilmas na yo kisango na yo ya bien ebele ngai na préféré na bizoyo na benga yo o ya pembeni na ngai pour to travailler na yo oyo kinde loka yaki nga na ye pas question pour to travailler abi na lingi na yo to travailler na yo parce que naza na ba boulot o bientôt na banda lokwa na zo nga soki na rétablir santé na ngai na ko travailler na album na ngai neti ya 10 yo faut ça la distribution ozo comprendre yo sali distribution pour yo yo na moni o abi na ngoza makasi na makambo wana ngapi na bine vie en tout cas ça ngai plaisir na pe ndenge opesi ngai opportunité oyo na iloka munene tu vois aux alpes na Kester ti na bivie omoni ngai ndenge naza boye naza lokola beau frère na yo abi beau frère na ndenge ni ngabite
moi so ngana za mettez le moi quand beau frère nani petit nanga on revient au baka petit nanga moi abongami azino no moi garde ngai beau frère na abina nani ngabite na leki na leki na yo o aza fait famille na yo aza ndeko na yo ozo comprendre donc abi ndeko na ngai nani ngabite o moni kuna na kimvunda tango zalaki na bandal ndako bozako vanda na kisinga o boyo ka kisinga donc ndaka mama meya Lili Meya na zoko pesa ye mbota musika po wana ba belle famille na Sylvie Louoni na Bruxelles ba yibi histoire wana vieux tanga moi na yo azali mwana mama Meya oki vieux ko yako yamba ngai abi petit yo banda lelo po na kati moni na Victoria wana basana des slogans pangi na munu na pangi a Vincent ozo comprendre makambo na zoloba o na zolo bawana vie na ngai nani rufu mutanga ngai biango panga munu na panga Vincent même titi le valoir ayebi li solo na zolo ba panga munu na panga Vincent na bi vie siko na kati wana ngala zanani abi za panga munu donc solo muni panga munu donc za ya ye ya moni vie ayeko fungula nga motema po ayebi ki nazal ki na ye ya kati donc o moni siko nek kuma ki siko na vie ayeko kanga ngai abi na ngai leki na ngai tozaka kabiso na ye ya moni na utolo bana o vie baki na ngai simanga na sentir ko simanga na pantalon te po pantalon e ko kweya yango moni via ko pesa ngai ba opportunité oyo nyonso yo zo mona lelo po e wuti na source ayi ko zwanga penda ya ye do via ko fungola nga même ndaku na ye po via kester bato ba yebi azwaka bato pamba na parler na ete menga na zo ko kenda ndaku na ko lia na ko tambola na vie na car même mukanda na ye obomona ka mukanda na ye ba carte séjour na ye mamso apesinga yango po na ko sala ba so lobby réservation na makambo do via pina zwaki nga penda ya kati. Vous comprenez? Il y a un moment qui est là, via Zwanga Pemenaï. À part où Yozolo Balanga, il y a une Victoria, dans moi, Mouké Oyo, Nazalaki Naïe. Donc, Ngaï, tout ça, tout ça, voyage, Nana Vie, on a même là qui est. Pour le bagui Nanga Boy. Abi Petit Nangaï, Ngaï Soko, na moni osa courageux. Nako sepela na ba petit lokola yo. Je te ferai grand producteur. Mais est-ce que oh yo monique na emené ya. Nako kiko kende po est-ce que yo monique za mbongo. Toli ya mbongo nga ki emene na ngai ochenga la kati to bendi mbongo système ya les corbeaux et les renards wana yibta za ko bana ngai donc système ya les corbeaux et les renards wana za ba histoire na ye donc mon yo bi histoire les corbeaux et les renards corbeau maître corbeau c'est renard azana fromage renard azana se azobeta ka nswaka renard corbeau kuna na likolo aseki akanisi kiye ba louange wana za ye afungoli afungoli fromage kwei donc ngolo baké tango za na coopération mbongo toke bosali tango mbongo neko ya to kaboli 50-50 il revient lingaki na ngango apport o uza ko senga mususu o bat bahe bakate pour vie Kinkeser aya ko yemba na album a Modogo c'est moi vous comprenez donc c'est moi nga mutu na sala tout parce que Modogo ngana e to yebani avant na tango ya place Vendôme biso mutu za lokola ba cofondateur ya place Vendôme nani badive fulampungu ayebi likamona za ko loba oyo. Vous comprenez? Donc, nous avons tout pour batu balobaki, balingaki teke, via yemba na album a Modogo. Bate bile baboya nga na imposer na bi vieille, nga na petit na yo. Donc, via zako zwanga lokwa famille do abina nga yo za bureau bo, yo moko négocier. Monsieur ya nini ya Célésino susto monaki. Célésino, ngai pe mutu na sala tout via yemba. Na zo saluer producteur na ye Monsieur Borel na de loin. Ayebi masolo to zo sola. Cosimanto Borel. Cosimanto ayebi masolo na zoloba parce que zaki na moi ba problème moko na kati mo na problème ma famille. Mais to lavaki yango pe via kendeki ko sala ndenge nga na lobaki na ye. Donc on moni soki via wana a considérer ki ngai na ba biloko nyonso na port wana salaki parce que ayebaki ki petit oyo azana eloko ya Nzambe. Merci beaucoup WS Willy Sionga. Ranger Smith, avant de commencer na concert ya le Kinkester Emenea, total année Kinkester Emenea, kaka lors de sa découverte ya Mouchir, Oezaki déjà découverte par Diego Kao, yé na passage na Mouchir fleuve Congo, place Ozola Xabiso, place fleuve Congo et Boaki Mai nango na esanga na océan yango ba benga Mouchir. Total ndenge bana moko ya mikie vraiment donc oyo ba image nde na ba exclusivité nulle part ailleurs bana oyo bazoyemba nzembo ya Kinkester Emenea. Vraiment c'est des meilleurs souvenirs. Oh, le Kinkester avant sa mort a gardé vraiment azoya na ba staff na Ranger Smith déjà la xabiso image oyo nenga zoyaka et puis bana oyo bazoyemba banzembo na. C'est parmi de meilleurs
meilleurs souvenirs Oyo, le défunt aujourd'hui à Tikali Nango. Tout à l'image Oyo, et puis tout se retrouver juste après pour na tout la Kisabino Siko concert en exclusivité. Suivons ça. Moi metonda na kiese mingi sa mume mona mpangi na muke wayandika na television kina radio ah mume mona na meso mume sepela ya maman le vacciner bana sepela bonne na total la rega la TV na basete bon la moni à live como la no base beta pose oyo aitikaka makambo mbushi place Diego Kao avec l'élection bakutanaki ngana sepeli trop fort parce que tout le monde va Jérusalem, Bethléem, tout le monde en France, tout le monde en Belgique, Suisse, Angleterre, États-Unis d'Amérique. Et là, on a dans la Kati, il y a Congo, il y a embouché du fleuve Congo. Et pas y avoir Pilifing à Diego Kao. Mais avant qu'on banana, non, on fait sa prière. Pourquoi on fait sa prière? Parce que donc Congo et Bandaki, on a fait sa prière pour Dieu. On a pas qu'on a dit sur Bakenda. Zambé, c'est ça l'histoire. On a fait sa prière. C'est ça. C'est moi qui ai chargé de vous recevoir. Et bien voilà donc tous toujours donc de retour à Wande Boutota la image wana vraiment et nabi ke na banda ku esika nyons bozolanda biso na internet na Afrique du Sud partout bozana ba Luanda Maroc partout dans le monde bota la image oyo na si vraiment image oyo et touché bino et puis bo sepeli nango c'est ça ne balobaka ke faut ozala na ba chanson moro anthologique ndenge yemo kinke sa ndoloba donc na sir ba image au pesali plaisir na celui qu'on appelle Paulo Tudilu, donc Hollande Bisson à Luanda, Xavier Lopez, Libangano Angwana, Xavier Lopez, Nolita Mbwabwa Kio, Xavier Lopez, numéro P Angwana, Bana Luanda, Webikande to Salara, Xavier Lopez plutôt, Paulo Tudilu, Bozolanda Bisson, donc la bosse Balbi, mon général Grad en Kumbu, mon général Grad en Kumbu, la bosse Fabrice Mbemba Altamoda, na Toulouse, yango wana donc Eric Poulet de Lausanne donc tout ça ensemble la Bossanité Balbi la fondation Bonaventure fondation Bonaventure ingénieur Bona Misoki ozolanda na Kinshasa na fondation na Bonaventure na Lumete olandi biso Anissé Babanga aéroport ya Ndolo fret ya nyonso donc Anissé Babanga le nouveau riche Anissé Babanga na Bossanité Babi mon professeur Jean Kakienze Kassende donc mon professeur Jean Kakienza Kassende donc na OCC ozolanda biso dadi Simba dadi Dimbala Simba olanda kibiso et voilà ya ulisionga sikoyo tous ensemble totala ndenge Kinkester emeneya le natala ki image oyo c'est vrai Kinkester emeneya babande ko étouffer moi trop na ba prestation wakei wana na mona wana mteko mais na tenaki na ya awa na banana na mbouchure ya fleuve Congo, ça c'est au côté de la carte il y a océan. Déjà limba, on a limba est menacé ma baie avec Bongwa. Oui, alors on va prendre combien de concerts Bon, on va faire 2 concerts, samedi, dimanche. Samedi, dimanche.
Et dans le cadre de la kermesse. Bon, Mafula na Luanda. Je suis allé à Mwanda pour inviter Kinkesere Menea et les Victor Elise. Alors, disque, les autres comme un niveau, parce que aussi potoyer, comme un niveau de la Kinshasa. Enfin, il faut qu'on t'en dise. On va na kermesse de ça. Tellement on a travaillé trop. On va peut-être dans la disque, on a travaillé trop, on a eu na Mwanda. Na que des points noirs ou bien Angola pour nous séries à la caméra. Pourquoi nous avons raté la mort, on a mis au tapis na tala na zoko na libanga. Pas na libanga parce que il y a un signe na bakonzi vraiment bakonzi mboka. Comme on dit na kata Congo, les gens travaillent. Les gens travaillent sur la kata Congo. Lero na mikili, boyo. Lero na mikili parce que tout bazar en vacances. Chassé croisé. Comme ça baké na mois de juillet. Lero bata mois de juillet bazo zonga. Bata mois d'août baké. Donc il faut gouvernement et ça là effort. Avec son excellence à ta tamponi. Le coup les dans le cadre il y a modernité, modernisation, révolution de la modernité, révolution de la modernité, révolution de la modernité. Le bas ça là effort vraiment. C'est là où il y a boulevard du 30 juin. Et pendant la ville où on a si à la Mwanda, la société donc na uti Mwanda, si à la banana, mais la tali plage on donc tina petit. On a cinq autorité, le cinquième président de la République, son Excellence Joseph Kabila, vraiment son Excellence Monsieur le Président, boulevard et bandit na 30 juin, et comme la biso ti awa na Mwanda, pas na banana. Baba qui président, opposant qui Pierre awa, vraiment grand port international et Salama, la histoire, dans la lélo. Son Excellence Monsieur le Président, il y a un Diego Kao, à Koutana, il y a une définition. Il y a un boulevard le boulevard Lumumba. Il y a un président Joseph Kabila, Kabande, il y a un boulevard du 30 juin, si awana, la banane à son Excellence. C'est un avis artiste. Mais pourquoi ce message? Parce que bien sûr, quand on a mon conduit, on a un pango, on a un bandaf, on a pour le Congo. On gagne ni na maramouana. Non, gagner. Nous essayons de piso pétan l'océan à piso parce que va travailler, va travailler tout. Il faut système en vacances saison. On a aussi son Excellence à Tatamponi. Il faut système en vacances saison. Pas tout vraiment pendant les grandes vacances comme ça. Il y a des gens qui ne bandent pas, il y a des gens qui ne kinent. Okay, wa linga ke katanga bandu donc ake wa linga ya pina na océan awa ayo na océan parce que quand il faut reprendre pa makanisa sika vous comprenez donc yango vraiment tito so bolekisi yango te bino na papi ka mwasi so bolekisi yango te na mona bolinga na bino Congo te pour zo kama artiste ba ya ebele mais motivation ni comme tikoto il faut histoire éthique donc son Excellence le président Joseph Kabange, il faut déjà se dire au grand Guidimbo au grand Guidimbo boulevard du 30 juin ne va pas boulevard du 30 juin pas na qui dit awa parce que moi il va cause avec les autres de yela geza autorité pendant que ça banana on les autorités pendant que ça qui coûte on les autorités on va devoir avoir pour donc tolingi pendant autoroute donc oh ils ont la 30 juin banda boulevard banda donc place Basali gare centrale ti awa donc on va nous la 4 heures de yawa to laver angaye sala ngana yebaki te que ça va donc ngana na teli mais lelo bato bazo mona ngana bazo de son Excellence Monsieur le Président de la République vraiment donc vos hommages vos hommages les plus différents, avec vos hommages les plus différents, son Excellence Monsieur le Président. Ça l'a biso bana Congo plaisir. Boulevard où on est bandé na Kinshasa, il y a au Kufa na Mwanda, na banane. Pour que
Kala biso ba Melankampe, son excellence monsieur le président. Tolongwaki na Kisasa na 20h, et au coma na midi. Le lobby na midi donc avec vos hommages les plus déférents son excellence monsieur le président. Donc pour les Varois qui a en moins. Alors son excellence monsieur le premier ministre, Madame Apollo. Donc parce que ça va avoir vacances là, une grande vacances. Donc bah monsieur va jouer en juillet. Oh juillet va jouer zonga. Pour que monsieur va mona ba mère ba ngote ba uta ba katanga ba bandundu ba kisangani ba donc aya na kini avanda donc pour moyen aux zonga exact. Travail ils ont fait ça et c'est temps à noter la famille. Dans son excellence monsieur le premier ministre. Ce qui possibilité zali. Donc pour ça là yango et puis excellence et sociale. Charles Naoué. Excellence et sociale. Charles Naoué. Pour que vous travaillez bien, il faut exprimer à la fin. Et puis pour la bandoliste, mais il y a des vacances, côté de Boyara, Mwanda, Boyara, mais vous l'avez raté. Vous l'avez là. Donc pour nous, tout ça, c'est changé. Alors, n'est-ce pas Méloman Bazo Zelayo pour la 18 000 Ekoya, au Moni, Nazaki na Tanzanie. Pourquoi nous avons la présidente de la République Makamboyo? Pour nous avons la clip na Tanzanie. Dans l'océan. Ah, on fait 2 ans l'océan, tu vois avec ma clip. On a zolé la pour que 18 000. Donc, la clip aussi, tout ça, là, on kotoyo. Pour nous, donc, on est en Tanzanie, donc, on est en côté à Kenya. Donc, on va. Alors, album, Erobi Makan. Bon, on a septembre, hein? Septembre, si Dieu est dans Dieu, pour on a septembre, album Erobi. C'est vrai qu'il y a un mené, babande ko étouffé moi trop na ba prestation. Scénique, no ba conseil moi babande ko tse moi ba kal trop. Lelo le to moni kester akufi nde to batu mingi nde balbara mutu sa kufi nde ba importance na ye. To moni full o batu bayaki nande batu intervenir. Bino bozaki ba pire petit na ye vraiment ya kati. Pourquoi comment ça emende ko salma minga zaki bloqué na ba niveau nde ba prestation scénique alors que bino banda na moi c'est comme si bande ko intervenir vraiment quoi. Vraiment question wana na moni ndenge ni na kolobate parce que tozaka intervenir parce que moni oyo nga za koloba na ye koloba na moi mikolo to kutana ki na ye. Omoni na moi mikolo to kutana ki na ye na moment oyo kesera uti maladi de to banda. Donc ba boulot yango yo tonga to bana déjà ozomona na bana to bana ba promo to bana makambe belé. Donc nga na ye kolobela kaka na moi mikolo muke oyo nga na sali na vie. Ozo comprendre. Mais de temps au local bandaki botozaki na ba projet ya minene nga na vie pende makasi. Merci beaucoup Yawilisio nga ndena le bara Rangers Smith pour rendre l'utile à l'agréable en exclusivité encore une fois. Totala l'arrivée à King Kester Emenea avant son concert, botala nenge banner mwanda baketisa ki Kester Emenea balobi okotika na voiture te, okotika na 4x4 na otende na Afrique to na Jeep, okotambola a batambola makolo. Son exclusivité totale à King Kester Emenea nenge banner mwanda baketisa ki patambola ki makolo avant son concert de Mwanda. Suivons ces images et on se retrouve juste après pour faire plaisir à celui qu'on appelle, à celle qu'on appelle Ntsek Antoinette Mabea Nabovan Bozolanda Biso. Suivons ça. Merci. Matadi. De délégation aux hommes, on a tout matadi à l'armée du Salim, mais tant que tu es pied à Azam, tu n'as vu c'est à l'armée, tu l'as vu pour tout le monde à pied. Le Canada te dit explication pour tout le monde à pied.
Et bien voilà donc tozongi lisusu awa bauti kotala ba image oyo King Kester est mené avant son concert. Mais avant tout la kisabino concert oyo ba fan club ba fan ya Kester mené ba victorien tout ya monde bato balinga bonne musique bato balinga Noli Tamboule Sage humble journaliste nabino na émission nga exprimez-vous bozolanda biso réalisé par le réalisateur pas comme les autres Ranger Smith. Il y a une émission qui est dans le monde entier, concert ya King Kester est mené na Mwanda. Avant cela, tonga ki tobeta moi li solo ya This Is Me, album des albums. Tongi to yeba parce que toka ki parce que ndeto baga journaliste Moussa neza ko luka information na source. Betela biso na moi li solo o toki ba maison belé nga ki produit album oyo. On a beaucoup de temps comme mais na yo ki peke Yopé ozalaki na kati manager toujours par un pauvre musique bolinga ki pe bozwa album oya This Is Me ya King Kester mena mais toyoka ki pe ke lolo mutima pe maison lolo mutima pe et izaki na mamamba ya This Is Me oyo en fait tongi toyeba banani vraiment oyo bazaki ne loko oyo na mais ou soit lelo album oyo ezana maboko ya nani. En tout cas merci mingi, ça c'est vraiment question moko vraiment ya makasi. Oyo mukili mumba ilingi eyeba eyoka vraiment nakolobela bino à cœur ouvert pour nazolo ba vérité pour na vérité eza lokola lumière lokuta eza lokola ténèbres donc na moment oyo nazana besoin ya teke o fona zo support ou be loko moko pona convaincre mukili o nazolo beza vérité nazokolobela bino vérité siko vérité on peut bokoye wango siko o nazolo bino eza vrai pour ngaza petit na ye to vana na ye tozo sola masola 10 000. Donc, tant on a yaka pa na yaka comme tout ça, tout travail na sur 10 000. Ozo katanga zolo ba même na cassette autant on a bimisa ki yango ya fikin. Oyo ki zolo ba nini? Willy Sionga, tant ba tune question. Un collègue nombre a tune question. Vie 10 000 siko ezandengi na bi, wana za Willy Sionga na rufu mutanganga mutu ba ko décider. Donc ça veut dire quoi? Au moninga zo sola masolo ya juillet tina octobre. Donc na kati wana ndesko masolo 10 000 na kati. Donc il y a mois de juillet. Au moins comme ngana zalaki ko la distribution pour ngai na partenaire na ngai maison 4x4 pauvre musique na ngai WS to salaki na na cohabitation ya problème ya nini ya album nini ya Cindy Leker. Ngana sala distribution exclusive ah ici na Europe mobima. Bon, si côté on a moni que ngai na zo travailler na ye to sala production na yaki ko intéressé pauvre musique pour na album ya vie comme ngaza petit vie nazo teka artiste mususu mais naza mona ndako faut na teka pe ya ngaiti na solina pauvre ki d'accord na yebisi pe vie nga pe susu omoni management omoni aporo on na bana babino ba poro na tsaki na kata vie nga na kisu pa ya vie na solina vie nga bi vie tala problème eza bona expliquer ba diamètre na bitala na nga na sa distribution na biloko bona teki ya batu wenso bongo ya yo 10 000 vie pauvre nga zo vie azaki d'accord na bien linga ki azwa mazwa ki ngote. Donc, pourquoi nous avons quitté? Pourquoi nango? Le pourquoi? Oh, vraiment, quel album pauvre, via Bengsi pauvre. Vous voyez, tu vandi, ngana zuivier, na tiebango, son. Tu bani ko solo la sikoyo, ma solo ya caché. Caché wana montagne caché. Mutu moka yebi caché ya valeur ya 10 000. Yeb sanga siko caché nango montagne nango, nango yebakiao. Parce que apparemment, il y a un album qui est là parce que King Kester mené à bateau peu azolanda biso Kester mené à ngaki comme na frère en Christ na bateau belé bazo baté ezaki parmi ba dernier album na yo ngaka sala pour continuer esco na musique religieuse. OK, tant to vanda ki na mesa alobi tant bakutani bayambani. Ah, petit nanga. Yo ndé na zoyoka. Yo ne muto sala boy. Mais petit nanga esprit. Donc bayebana déjà avant ngaki na kangisa bango. Vous comprenez? Na bayebana déjà avant. Abi petit nanga album nangai on a sala comme yoza petit nangai Wilmas a zappé petit nangai na so pesa ngobino comme cadeau pour via zako vivre quoi politicien au moins Victor wana via zako kubela ngo na ndenge ya politique Victor wana bomoni zali parti politique sans que mutu ayeba yango bakamu na zolo bako mutu azana kata Victor ayebi via yebe ko kumbela ngo ndenge wana donc alobi na biso petit nangai album nangai yo ezalo ko album nanga suka oyo na so pesa ngobino ngo à 60 000 euros. Cadeau. Cadeau. Abina on peut s'en cadeau. Biso na pauvre total into leli to bien vie.
60 000 ayibo soki na kolongola bino na kosuka kaka na 30 mais na 30 wana naza na besoin ya Jeep Range Rover oyo Evoque na blouson moko na sala nango clip na Versace ya valait à 15 000 euros ozoyoka donc asache Jeep na blouson donc c'est au service qu'on a 30 000 via Zakalikolo tu penses qu'il leader donc c'est un génie. Le King Kester pour na cacher na ya album ya This Is Me ou ngaka pesa binongo abaki na minel beso 60 mais après ko loba 30 000 euros mais à condition boso mela 4 euros to bloa na poto 4 donc ne bat mingi ba en Afrique Jeep il y a Evoque il y a Range Rover Evoque na blouson il y a Versace il y a 15 000 euros 15 000 euros pour Vabibo vie na yoki yo na onyo solobi na ke ko préparer contrat vous comprendre na ke ko préparer contrat à partir na ko bengisa sikoyo yo na na ko bengisa bino na Wilmas po boya ko rejoindre ngai na Berlin to to kende ngai na Viking na petit na Mulo Scanto po vie pa lingaka za na tunai to kende ko signer ba contrat parce que tout na est-ce que tout ngai pourquoi vous voyez qui a noté pour nini donc ce qu'on a ngine pourquoi les pourquoi ezalaki comme ça pour vatanga azui à quelque chose ça rapide parce que azalaki déjà na album à Karmapa avant ça déjà mbongo avant même qui est This Is Me donc il se que tant au Karmapa à silsi boulot nae vous comprendre déjà boulot fini et ça li lokola ba clip na ba CD et c'est silaki abi na povanga na sali boulot na ngai onyo c'est sili maintenant sikoyo na yi pa na yo pour ça lokola sikoyo ça c'est boulot nae ba sololi na moni pour va benga la téléphone abi na nga mutu na ngai Karmapa yelinga boulot na isa produit fini na minute oyo ya vie na nécessité parce que to skena ba clip donc na minute oyo ninga zaboy photo benda et le Karmapa donc partie oyo tonga to verser mbongo po non tonga verser le vie mbongo pona abada ba clip po abaki na sala ba clip yango moni tonga kino tonga to kine même ko sala ba clip même na Maroc vie akamati siko to lobi na ye ko benga vie au moins ce qu'on a bien qui vient à vie ta problème ezali awa nani azui nani producteur azui moi contre temps pour azui qui déjà album ya Karmapa donc moi ezalité na minute oyo to teka Karmapa mongo to kozona Karmapa yango ne to ko ya ko verser nango na This Is Me on se comprendre hein? Merci beaucoup ya Willy Sionga balobi mikolo poto ndima yo omemi Bible te pour jurer devant la Bible parce que mikolo balobi il faut que jure devant la Bible parce que est-ce que neni to yeba ke masolo ozolo ba oyo y album oyo bino bengozwa ya This Is Me ke bino nde ngabo zwango est-ce que ezana bo solo ndozolo ba makambo wana ou bien ozolo baka pour lelo King Kester azate pour témoin mo personne été message pas enregistré zate yo même Bible note pour jurer devant la Bible pour te ba makambo zolo beza ya bo solo ah no livre vraiment na sepeli au moins na zazen pour nazo ba vérité monte na za à l'aise donc muto a lo ba vérité azala ka jiteta donc muto a lo ba vérité azala ka jiteta donc muto a lo ba vérité azala ka jiteta à l'aise moko ko boya parce que vérité na uta ko lo ba vérité eza lumière lokuta eza ténèbres donc muto azana lokuta bokomo na kozana palpite donc muto azana lokuta bokomo na kozana palpite na ça na besoin à supporter pour mukile ndima même mukilo na zolo ba ponga moni bato tout na zo tanga bango bato ba yiba vérité talaka ndinga na bandiko loba so na tangi koma mutu na banga te na zo tia mutu na likambu boy na zo tia mutu na likambu boy parce que pourquoi na zo kaka Bible pour mukile ndima ngai parce que pourquoi na zo kaka Bible pour mukile ndima ngai nga déjà de vie mutu ayebi nga Willy Sionga même na ba coopération yo na sala kana bato na saka toujours réglo na lobi te ke na za penda parfait parce que mais na linga toujours ko soigner parce que na banga ka Bible wana mo na ka Bible mo na ngo Bible mais za munduki eloko zo boma Satan yo ko no sakana nango yo ko no sakana nango yo ko no sakana nango sakana nango te yango no moninga na zo ba ke eloko wana na saka Bible parce que moi je crois en Dieu je crois vraiment en Dieu je suis chrétien donc na koko ngate ke ba na sala makam nanga mo na kamata ka Bible fona ta soki za nango vérité la vérité finira par triompher. Merci beaucoup balbi vérité ko triomphe yango nde ya Willy Sionga lelo amemeli biso ba image oyo balobi foza na motema mbolamu boye pona kopesa cadeau oyo Willy Sionga asombaki master oyo pa vie na ye lokola zali ndenge tolobaka bokilo ou beau frère na ye yango andimi lelo kopesa na bana ya monde entier. Je tiens à vous rappeler
Willy Sionga oeza cadeau signé Willy Sionga maison WS oya pesi na bana nyonso ya Victoria et puis ya balandi ya bonne musique dans le monde. Mesdames, Messieurs, son exclusivité totale, le concert Babi est parmi les derniers concerts, il y a King Kester et mené à Olelaza de fin. Avant azong la biso ana mikili ya potopo ke to kundaye ou bien nenga kufaki awa. To landa vraiment image oya betaki na bana ya Mwanda, son exclusivité mondiale. To landa concert oyo pour na kosala plaisir na bato oyo vraiment o bazala ki pe ba soutenir ki King Kester mené ya de son vivant. Si nenga kufi batika kiete Yandre Kimbuta yango balobi makambo salaki bana ya potopi ya bana mokili momba sepeli nango ya Didi Kinwani na bossa te Masamba Kinwani petit frère no paza na pesi mbote et puis na bossa ni te mon vieux o pena mikolo balobi asimbi pe no litambule sage na lo bango vraiment au effort le vieux Rami Amisi na répéter le sous mon vieux Rami Amisi. Babi bana Tanzanie le bamona nolita message ya kiti na Tanzanie et osala kitoko mingi na bosa été grévi futi la zola mboa liebo babi yo bimaka yo moro na bosa été babi exclusivité mondiale Roger Smith lobo comme maman réalisateur pas comme les autres pesa biso sur lengi na concert oyo ya King Kester et Menea c'était là à Mwanda dans la province du Bas-Congo. Suivons ça. Façon, ça va. Alors, bien, Azana Bissawa, je l'ai au Moniomongo. Thank you very much.
Et bien voilà, donc, chers téléspectateurs, fidèle émission, exprimez-vous avec Noli Tambou, les sages, humble serviteur Nabino. Vous informer, c'est notre souci majeur. Donc, yango, les lotoye comme Nabino, image oyeza vraiment exclusive. Na batunias bolandabiso partout dans le monde. Donc, nabi que concert oyo batu mingi bo sepeli nango mingi pe et salibino mawa parce que botali ndenge Rangers mi falaxi bino mo baskante na vie ndenge ni akota kinde ba nenini ba mbaki na bana mwanda vome salibino plaisir à toi. Donc Timothée Diakwaku otali image oyo ya diginwani na asir otali ngo mon vieux ami à Misi na Tanzanie. Donc yopo rapoto pa manasi otali ngo bino otali ngo na asir et salibino mo passé et puis misus pe ba sepeli. Donc pas juste simba TTC l'immortel, pas juste simba TTC na Bruxelles. Ba motenango na donc na bosanité balobi Didier Axel Matonge Bunker na bosanité balobi mususo mikolo yo a simba moto ya Noli Tambou les sages babi El Bito coiffure. Donc toza ensemble na scène de Nio na babi po mitu na bino ezala kitoko. Bob na ba beauté kitoko lo ya Willisionga. Faut que nena mais ya na salon de coiffure ezali ya El Bito. Ya Willisionga avant vraiment na peso micro oyo na kosenga eloko pesa nga mo pasi mingi na kosenga vraiment en tant que journaliste en tant que presse te bi que tu as besoin d'information pour te créer ba buzz pour te créer makambebele total ma main na kosenga vraiment na bana Kester Emeneya surtout na parler plus na famille musicale na ye bo sanga na vraiment pour que boye ba honorer
image bon mais un peu qu'on cherchait à redorer le blason terni, c'est-à-dire qu'on redorer l'image ternie au boza ko luka ko ternir ya mowei et c'est à Koufi Atiki to mais un peu ko ta kimia bo cabonné à la télé ya wili songa total image au concert ya King Kester mené ça parmi ba dernier concert naé basalaki personnellement salionden noli salinga pasi ya mingi po moni nazomona ndenge nakoko banda koloba te omoni image wana ndenge natali yango nazongi susu na source na moni donc yango wana omoni nazosenga vraiment na ba victorien nyonso na ba melomani nyonso bana kin partout soki vraiment nasengi na bino soki moyen ezali en tout cas to mekana no mwa muke nazosenga na mwa muke to mekana ko changer moi page tala to sali presque presque 40 jours tozolela kaka emenian donc tolobeli ye na ba façon nyonso ba côté positif ba côté négatif to bimisi nyonso soki ezaki bilo akolia donc soki to sali yango na ndenge ya kotumba na ndenge ya kotokisa na ndenge ya kokauka ya kokalinga mais soki ezaki bilo okolia yango na façon nati okozala dégoûté ya kolia yango donc ekosala pe gastro donc na minute oyo eza pe kaka ndenge ya ye totika ye sikoyo amna epema nanu epema sikoyo tobanda kokanisa ye na ba anniversaire na banzembo na ba image neti onga na bimisi boye na kamati na pesi yango kanisa zala na place na ngai nazo se vanter te nga nazali distributeur na yebi valeur eloko eza lokola diamant donc na kotia na marché na koteka yango na kozwa mbongo na ngai concert oyo ngamo vraiment na katium na concert oyo ngamo na katium alobate soki ezali ke vraiment ezali na besoin zwa mbongo à travers concert oyo eza la dernière image na ye on teka yango engo teka ma partout dans le monde mais on dit mieux pesa yango gratuitement boye na bateau et je pas compris pourquoi au salé le roi vraiment donc soki na sali yango eza kaka mbongo te bolingo etalaka mbongo te po mbongo eza lokwa suki ya mutu ozo comprendre bako kata suki dobe ko bimala yango parce que na mutu ona teki ba biloko nyonso ba musique wana teki donc mbongo mtelobelanga te po mbongo eza nango mais natali na moment oyo na eloko ni na ko pesa ba melomane po na vie na bango oyo balela mingi talaka na zolo bango mingi tala ndenge balanda kuna na nino na église kuna na Madeleine yango no moni na kamati yango na pesi yango mais na pesi yango po na amour na pesi yango te ke ona la sa na avantage na pesi yango po na amour wana yango nazo senga na biso ba melomane nyonso ya Victoria tozala soudé tozala uni tozala bomoko ngai via yamba ngai naza mungala mais via tanga yambi ngai batu bakasanga mutabandu po yala baka na nini abenga ngai nani azokolo bana ngai ke nga nazali mpangi na munu c'est ndeko na ngai donc azwanga lokwa ndeko pourquoi pe biso tokoza na esprit wana te po via zako kokabola te eza mungala azaki mutabatu nyonso tala neti na nzembo ayembi na mwanda soki na we balelanga na bana mwanda mais nzembo na batumi balobaka ngo ezaki nini témoignage ya bana kikwiti mais na kati nini alelite balelanga na bana mwanda ça veut dire azaki pona batu nyonso aza mutu abatu oh nazoko bana aza mutu oyo via zaki ouvert c'est un vieux soko vani na ye o nga na vani na ye pona nga eza déjà grâce eza grâce monene pona zwa babiloko mosusu na zwa pa ya vieux wana tikali siko ngai moko na yeba ndenge nini ya kotia yango sikoyo na pratique apparemment na bato bazolanda biso apparemment oza na ba dernières images ou bien ba prestation ba concert ba biloko ebele o via zanango na ba master ebele donc to yeba po ba tebele ba olanda biso na ba Angola na ba Tanzanie via na biso ramia miso olanda biso na ba Afrique du Sud partout dans le monde ba olanda émission oyo donc to yeba ozana ba master boni et puis ba miso bazana ngo besoin o ba contacter yo et puis ba tout o bazana besoin ba production ba to bazana besoin vraiment ba contacter maison ya WS ya Willy Sionga ba ko sala ndeni. En tout cas merci moni pour ma master à vie nazana master ebele musu c'est ba répétition musu ba concert nazana dernier sous concert na ye o ba beta na Kikwiti na Redi Amisi na Werason nazana ngo mais omoni biloko ala nyonso eza nango toujours na kata nini nazotalela kaka ndenge mokili ezokende c'est le moment ko bimisango wana eza ba archive moko soki lelo bimi boyo sala mayo sala impact makasi naza Willy Sionga eza pona mbongo te so na mbongo nazana lala matos nazana biloko ona koyeko lia na mbongo nazana yozo mona teke mutu loka ngai nazana associé na nga kuna na nino na Antibes Hervé nazo pesa na saluer de musika donc bazana famille Atia Bangala
maman na Luna bango banza wana ke nakoko lelate so na binet kamambongo nakoko tsenga bango kuna na musika bako pesanga mais soki pona vie ezaka na ota température na ota la kandina zaki na vie eza mawa kozanga vie wana po vie na banako banangai petit frère ngakufa leader nazomona ngo leloti nazomona ngo lelo ki akufi pe leader mais naza na précédé oyo ke o naza la chaud te ke o pona mbongo mtezanga te ezanga nde mbongo te ezaka amour naza na vie nazomona ndenge nako bana te koteka biloko na ina bana koteka même 18 millions na ndenge ezako nazo ezo soki lelo ko bima soki ezanani pona koteka ngo pona nga ekozama mwa pasi pona za mawa trop pona vie. Merci beaucoup Roger Smith, donc le beau quoi maman, le réalisateur, pas comme les autres. Donc Bino Bozolanda Biso, nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission exclusive donc au Tosali pour nous Sabino le dernières images ya Kinkeser Emeneya et dernière tournée naie au Ezalakina Boma, c'était là dans la province du Bas-Congo en République démocratique du Congo au Bozolanda Biso. Roger Smith, donc total image Oyo, il y a concert déjà pour nous clôturer émission Oyo. Proposez monsieur Lokomoko et Longona Bato Molière Télévision et www.voiceofcongo.net Franco Chipoki. Roger Smith, PC Lengilisusu.
Botali concert Oyo, notre réalisateur, donc le cinéaste Ranger Smith, on a la benga lobo kwa mama, babi sozana lobo kwa mama, orola lanzalate, ozana kimia, Ranger Smith, babi chez toi c'est la qualité, la différence et l'excellence. Donc voilà, babi yo la raté, et puis malem bende tokolonga. Ya wilisonga, tokomi na suka vraiment émission Oyo, to sala qui est exclusivement. Ngai vraiment Noli Tambou à mon nom personnel, Noli Tambou les sages, negi yo bara petit nanga tokutana na événement so ya ngoyo na oyo opesi opportunité pour mokile comprendre ba image oyo pesa vraiment bato ba contacter yo ba kosala ndenge nini. Et puis je tiens à rappeler na bato ba na le monde ceux qui ont la production, distribution, partout, bino bala Kinshasa, Bolanda, à travers mon lien télévision, bon contacter Willy Siongayeyo. Pour nabi comme misi album et belé à Cindy le cœur au misi au seba distribution on belé, batu belé na otanga na loba na place na oté, pesa opportunité na batu misuso, ko camarade na kester mené à Tesakei, pesa pe batu misuso opportunité, ba profiter na monter mon malamu ozala ngo Willy Sionga. En tout cas, merci encore une fois. Vraiment, ngai maison WS, naza pona mutunyos. Donc, naza penda mabora kofunga moi. Parce que pourquoi nous avons la Bible pour mukilendi mangai. Donc, naza penda mabora kofunga moi. Na mutunyoso akoya alinga to travailler nae. Vraiment na koboyate parce que moni maison WS et sali distribution ya babiloko ebele. Donc tant que vous avez CD sur le logo oyo da biloko ebele mais vous avez Cindy le cœur na distribution ezalingai nini les millionnaires Karmapa ezalingai tous les coffee chantent wana boyokaka donc toujours ezakangai bato mona kama sur logo c'est moi Willy Sionga nazo ba bino oyo tout azana besoin ya contact na makama musala ya bien na ndenge ya bien aye ko mona ngai bureau ezali parce que maman lida bangala zawana pona uniquement o etali tous les gestions, à côté à administration, à Zawana, naza na voka na ngai ya makasi, o azali wana, mais c'est Hiro azali, naza na banani na ba conseiller na comptable na ngai Josie Bangala azali, naza na conseiller na ngai, wana zomo na nyonso wana azali, na bureau, structure ya bureau, na conseiller na ngai Guilhem, oso comprendre, wana mona na ngai Guilhem azali, naza na nani chancellor Sionga donc ozomona bana na ngai maman na Eliane mais nazo saluer na musika pour nazo pese déjà ba bon anniversaire déjà na musika ozo comprendre naza na o ba bengaka o ya management o ya management nan Jenny Beckham Diana wana pe donc ozomona donc mutu to azana besoin ya contacter ngai pour na ndenge ya boulot to ça na boulot et ça na simple numéro na ngai yangoyo nazo ko pesa numéro na ngai à cœur ouvert ils a plus de 10 ans numéro yo plus de 10 ans même donc 06 21 71 comme les français 71 comme les belges 15 04 06 préfixe 0033 parce que monde entier zolando ya Willy Sionga excuse-moi donc naza égoïste nazo tala ka côté na biso nazo bosana ke monde entier mutezo tala donc plus 33 6 21 71 15 04 donc sur bengingai même na Ernil parce que ngana distribution donc wana kutu donc blagité Ranger Smith a tel bison de la on a donc 0033 et puis au baki 6 ainsi de suite donc pour la distribution pour na batom sous bazana besoin ba contacter facilement et puis ba remerciement peut vite fait pour na to conclure et puis biso peut déjà ngana Ranger Smith qui est mon réalisateur topese vraiment merci mingi na makambo osali et puis na geste osali ya kondima kopesa ba image oyo master oyo pesi pour na monde entier ba comprendre vraiment qui était le King Kester Menea. Ah ouais, en tout cas na yego remercier mingi bana Maroc au moni wana za monde na ngaya
pour ton salle clip na VP kuna surtout na chef du gouvernement Colin Sionga matazo simba do matanga wana omoni et salama moni nazo ka ba porte par rapport à vie salama suka na matanga kuna ba fiche kenda kuna donc en tout cas na remercier bino bana Maroc surtout na ba geste oyo bo salaki pour na kolela vie na bino melancamp na bosana ta bino te na ko pe ko bosana bino ta mokolo moko te na so bosana te bino nyonso surtout moni nazana batu ebele ba o nyonso to exercer kana bango musala moko en tout cas nazo saluer bino nyonso même de loin et de près na Belgique nazana batu na Allemagne nazana batu na Suisse nazana batu donc même na yebite mboka nino ngala zate bo soki na bandi ko tanga awa na koyeba même mutuni na ko boka te moni lobe ko sala mabe pour naza muta batu donc na niko kota ninte nazo saluer kana bana nyonso surtout na bana Victoria bozala ini o naza ko lela mokolo nyonso kaka yangwana moni balobaka la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse tous la bon moko tous la bonne parce que via azaki azako banini aza leki ya Jésus donc bon soko leki ya Jésus penda to kota kana mobulu babi sika mobulu ezali eza ténèbres biso to na lumière soko za na lumière tout ekopesa melao penda na pétenyons mais soko pourquoi na ko nozwaka ka Bible po mukilendi mangai vraiment na sengi na bino nyonso merci noli na geste boye penda na ngai tine sikoyo pour moi na baki na koloba te na zelaki 40 jours na nga penda ya vie et ya ndena ya ko s'exprimer oyo na mola na baka no na kuta na kana événement na nga teke kana ya koloba boy parce que balobi loba trop sala sala rien tika musala et sala na place ya maloba donc yango no moni na so senga na bana kini nyonso surtout na Molière exprimez-vous ya noli les sages mais ko na pesier brassard ya capitaine ya ba journaliste donc dans ça ko bosana te petit nanga Kennedy Sionga wana ba ce qu'on a tanga ceinture Kennedy Sionga wana ba leki nanga parce que bientôt nazo kende kin pour naza na voyage à musika nazo sala na partenaire nanga sika azo lando la Molière télévision non pour nazo partenaire nanga Mikolo to travailler na Tanzanie donc Rami Amis les boss donc Mikolo a sengi tala niveau partenariat va travailler maison WS et ça na maison groupe Remi Amis donc tout ça la ini tout ça ba boula makasi donc yangwana nazo tinda petit na ngai dropenzao na kin na tindi petit na ngai die Sionga petit na ngai junior Sionga ba leki na nga ba bembide ba satu ba josi bana nyonso ba yebi nga ba benga ya de loin et de près moko na moko en tout cas na pesi bino merci yena ko bosa nete mikolo na benga ina ni boye bien l'homme à casquette Ranger Smith bomona blé wana c'est Ranger Smith quoi en blé ko poya bata marapo ba oyiba donc en tout cas bana ya Maroc na pesi bino sumbote bientôt nazo kende Tanzanie après Tanzanie nazo kende to ça na sali Tanzanie na sali Maroc nazo kende na kin donc na kin car pour la production pour via le baki il faut boire de l'eau à la source qui est l'embouchure donc na kepe na source na kepe na maison WS kende boulot oh nyonso ça na ba besoin ba boulot to kuta na kin to travailler pendant sikoyo sur ba boulot to ke pona musala pona makama pa mate babi mikolo fo boulot parce que pourquoi na ko nozwaka ka Bible po mukilendi mangai. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission exclusive. Oyo, to saleli bino, ba landi nyonso et puis ba fan ya monde entier. Oyo botali le King Kester Emenea. Donc, le laza de fin, aza sous na bisote, nasi na bandako partout et salut nos plaisirs. Donc, ngai molobeli wabino, noli tamboule sage. Contact ezana o nyos bolanda biso partout. N'hésitez pas surtout. Yakoben Abisso à nous appeler. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Pour Nangaï, na pesi ba mbote nyonso, vraiment balobi na compte ya Willy Sionga. Azo remercier Pont Funèbre Oyo. Il y a Fayman, Fayman balobi donc pour les organisations complètes de funérailles à Kinshasa, fabrication et Pierre Tombal, balobi nyonso du verre. N'hésitez pas surtout à contacter Fayman, Balbina 0033 6 84 37 66 27. Fayman Fondation. N'hésitez pas surtout, Nabino Nyon, vraiment, vous en avez besoin, il y a contacter Bango. Donc, quant à moi, nous lisons les sages, vraiment, n'a aussi Sanabino, n'a rolbelo, moroto lingana, bolingoleki nyonso. Et puis, n'a pesi merci mingi. Nabato Bolandi Biso, ya Didi Kinwani, Nabo Sainte, mon vieux ami Amissi, mon grand frère Dadi Dimbala Simba, Pajou Simba TTC l'immortel, et Balbi Timothée Diakwaku. Et un grand merci na
Yeba bien akaye Rangers Mif, le beau quoi maman, pas comme les autres. Na balandignos bolandi biso, Nolita Moulessage a refêté anniversaire nae le 26 avril. Oyo, eza mon colomo eza inoubliable pour nanga le 26 avril. Na ebi ke msubo landango avant, msubo landango après, mais n'hésitez pas surtout à appeler Nolita Moulessage pour nous souhaiter ba joyeuse fête nae. Donc na bakisi suso moko na mbula langa. Nazaki na 9 ans, là où c'est 10 ans quoi. Voilà, c'est par ces mots que nous bouclons la boucle de cette émission. Na pesi mote, na bana nyonso ya ISC Gombe, balobi moura ne tombera jamais. Bakondi ya Kinshasa, bozo un message à Mowei Oyo, na kimia nyonso. Ranger, pesa biso tel lengeta na moi conseil mususa muke poto kabola na ba victorien. Bolingo. Va dessus, on s'était dit je t'aime. On s'était fait promesse de vivre toujours.